Voilà, salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Moi, votre humble servante, Nazalawana, pour nous servir au bino, naïm sarabino que, en tout cas, ceux qui ont koloba, ezali, tous en raté pour nous koloba. Ceux qui ont banoé liboso na chaîne Oyo MK Mbelu TV officiel. En tout cas, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez et au salabiso plaisir à makasi parce que bébé Oyo autu kobotama aza vraiment na besoin d'affection na bino, aza na besoin ya soutien na bino pour akola, voilà. Na tela kibiso soki tozongi na chaîne kaka MK Mbelu TV officiel tokomo na vidéo moko na tela kibiso ya Jérémy na exaucé papa Munoko moi bitumbe bimaki na tournage. Donc il y a d'autres personnes qui disaient que non, ils a théâtre, même moi je me te dis que ils a théâtre. Mais il s'est fait que na source qu'ils a qui théâtre ils a qui vraiment qu'ils a tournage mais et c'est tournage qui m'habille mais quelque part les sous total qui maman Congo a bané copé ça ba point de vue naé concernant Jérémy ba artiste et comédien kaka alobi Aïda na Jérémy ba baby saka théâtre tout aloba qui pena moi mingi, excusez-moi, concernant ba artiste na biso, Jérémy a répondu qu'il n'a eu la biso réponse à Jérémy et puis tout moni mama Congo a yeli susu ko pesa ba détail mususu o ba to bazala qui peut-être ko ignorer na otie la biso en tout cas bandeko eza vraiment vidéo moko ya live plus de 30 minutes mais bo supporter o azana besoin ya koyeba likambo banda ki ndenge nini pezo ke ndenge nini ozala passion pour ozala na connaissance sur aux anasas connaissance dam ti voilà la famille na oti que la biso mama Congo to meka kolanda ye parce que na zu mois parti ya makambo lobaki na bina meme la biso na kati ya MK Mbelu TV officiel. OK la grande famille, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Naïb sa biso que nyoso to mutako loba ezate ke yango wana kaka yo soko talo moni ke ate abeti fo olekisi yango solo li o garder yango ka bongo mutu après na ka bongo na vie. Voilà la famille, je vous demande de vous abonner. S'il y a des remarques à nous faire, n'hésitez pas de nous laisser dans les commentaires, ba remarques, ba soutien, ba conseils en tout cas et ça bienvenue na katia MK Mbelu TV officiel. Tout me ka un peu kolanda mama Congo yeko explicite les biso moi likambo oyo toleka fanda libanda ya rôle na yo mitala rôle na yo okomona si tu sais jouer tu ne sais pas jouer Jérémy ba rôle na yo eza ba insulte. Moi je sais pas quel Congolais ou azolo bake oui tolinga bango ka bongo parce que vous ne voulez pas de changement dans notre pays faut mona zoba moko ya mukolo au fandolo bake olinga Jérémy ka bongo. Jérémy azo jouer rôle à moi na musala. Natala scène wana na lobi yo na mboka lokola Congo. Depuis quand ata cousin ya patron na oko atinji okoboya? Depuis quand? Jérémy azo jouer rôle à moi na musala. Ada, soki Ada. Si c'est comme ça qu'il s'appelle. Aye ko tinda ye a sokola voiture. Jérémy azo répondre nanya sokola ngai. Nandako na yokela kaka ataki ba kombo oya yokela na bat oya yokela nandako wana soit sous prétexte que Adaza soki cousin na bango soki nani na bango il n'a pas voulu yo na Congo et so mona mwana musala ata neveu ya patron na ye ata neveu ya patron atine musala boya où est-ce que bomonango na quelle réalité Jérémy asala ka rôle ya vendeur azoteka client aeko se renseigner pas son beloko. Jérémy bandi ko finga client. Ouap esika bomona. Ça peut arriver de temps en temps. Oyebi que ceux qui vendeur a manqué au respect. Ceux qui ont remonté en haut. Na hiérarchie na bango. Oyebi ceux qui ont coûté vendeur en haut nini. Na musala nae. Vous blaguez avec les gens ou quoi? Aïda za mwana. Est-ce que na temps normal? Okozwa mwana musala kizengi lokola Aïda botinda ka lambaka asala la musala akatela bino mangala akatela bapa ya mangala comme Aïda le fait. Voilà, ça c'est quel genre de comédie? Ça c'est quel maintenant c'est quel message ils veulent vous faire passer? Message ni ne si bozwa bon tilanga batu na miwe
Nazana ba modératrice awate, s'il vous plaît. Parce que na moni déjà bouzo ba mo ezoko tanga awa na ndenge ya TikTok. Nazata la modératrice moko awate. Bon, bandeko, oh, bobiki parce que na live, on a moni na modératrice mon côté. Nga mosko na tient attention dans ce que vous dites pour vous bloquer. Ah, quand tu n'en tiens miwete, je vais commencer à bloquer les gens. Bon, zelanga sika boke finga nga pa ya comédiana Jérémy, après boke finga nga na ba commentaire kuna. Ici c'est chez moi, interdiction. Je vais vous bloquer. Comme je n'ai pas de modératrice pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. Bozela, Blacko Saza. Ah ouais, je vais mettre Blackos modérateur chez moi. Voilà. Ok. Blacko, tiens batabuzo banamiwe, s'il te plaît. Si tu as l'occasion, je ne sais pas si tu es au travail ou pas. Parce que pour l'instant, on a mon état modératrice dans mon côté. Merci beaucoup. Donc la famille, c'est bien. Bango baza soi-disant éducateur de masse. C'est vous qui dites ça. C'est vous qui parlez de Batamaboke, soi-disant que oui, ne touchez pas Bobaka, oh bo touchez nini na bisoté, hein, que ba comédien ba éducateur masse. Ça c'est vous les Congolais qui dites ça. Ça ce n'est pas moi. Ça ce n'est pas moi. Maintenant quand vous dites que la comédie c'est fait pour éduquer masse et que tu dois regarder Jérémy avec ton enfant. Qu'est-ce que tu dois dire à ton enfant? Que Jérémy, il insulte pour rigoler? C'est ça que tu vas dire à ton enfant? Que tu as le droit d'insulter quelqu'un, mais du moment que tu rigoles? Même ça nga scène ni nango film ni nango ya mindele obino botalaka. Totalement ba Cosby Show. Ba Cosby Show, il y avait des grands et des adultes et des enfants. Cosby Show, c'était de la comédie. Mais na kati ya comédie, tout le monde a bamaba les osala wana, tout le monde a grand-père, hein, Cosby Show, tout le monde a bana baboti, Cosby Show qui s'occupait de sa petite fille, tout le monde a, à travers la comédie, mais il y avait des l'histoire qui s'est passée, tout le monde comprend que, oh, copine, oh, bazaki moukie bakoli, on a regardé Cosby Show. Peut-être batumsus boza batwa sika. Boebi Cosby Show te, hein. Bo excusez-moi, bana 1900, bana 23 ans. Na bana 32 ans. Ba obo kangama na 32 ans. Bo excusez-moi, nga moi na 62 ans. Donc à 62 ans, moi je connais Cosby Show. Hein? Ba un presse à Bel Air, naza na 62 ans. Vous voyez que vous rigolez, mais à travers, bon, on a que oncle Moko a eu neveu naye, parce que neveu a outaki dans un quartier chaud. C'est quoi, grand frère yama, ceux qui grande sœur ya maman naye ou petite sœur à maman naye, a eu moi na Moko na quartier chaud, aye naye na Bel Air, aye naye na quartier Moko we, tout le monde a un peu ba réalité wana na ba famille na biso. Au mona ndeko moko boya fanda ka côté moko boya azu mwana ndeko na ye pour ay permettre ye to mona totala ba comédie belé même awa na France totala Maggie et Georges et Maggie ou Maggie et Georges nazotala ba commentaire o bandeko ba okoma awa totala yango ozo mona histoire mais vous rigolez à l'intérieur na désolé ndeko Jérémy il faut obongisa au seki sakate. Moi je ne sais pas quelle personne ou atala kayo ou ya sekaka. Si vous soki yo moni au commissaire rando ou ya ko répondre mama Congo et pour ton information Jérémy mutaka nange bimate. Na ebite mutaka nini obino botala kana mama Congo mutaka le bima na réseaux sociaux mutaka la salité. Ça c'est votre mutaka la abino. Yangate. Yanga so mutaka le bima Jérémy c'est à mon insu. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Il faut que titre de la ngango na yeba soke za yanga et puis ne ba mutuni na filmanga et mutuni na bimisa yango parce que je suis dans un pays de droit. J'habite en France. C'est un pays de droit. Soki mutaka nanga se retrouver di banda sans consentement nanga, je vais attaquer la personne.
donc yo koki koya te ke na niveau na bino bato babenga bino star oya ko se justifier bongo. Vous devez prendre des remarques o bato ba osala bino. Yona Aïda, vous faites que insulter. Barol na bino est éducatif te. Ngana ebate banani bakotira bino na kati ya barol wana. Moi je suis désolé, vous faites partie à bateau bo baby sa maboke. Et je l'ai dit. C'est qu'on soi-disant bino bozo benga mabastar. Na ba niveau, vous savez la pauvreté. Quand vous arrivez à un niveau, comment vous ça la ba sorti? Boyebi sanga siko lelo. Bateau bo bake ba éduquer mas. Boyebi ke na TikTok ba comédie ba comédien. Ba koma ko sangana. Bayaka pe na ba live ya TikTok pour parler de tout et de rien. Et si mon côté ba live na bangwa buzoba. La dernière fois il y avait Doudou Soupe. Na live na bangwa ba comédien. Ba tie nan de konabiso Juju Bio. Vous trouvez ça éducatif? Que mutoko la Doudou botala ke na ba scène. Oyebi ke ba star soki buzoba na bangwa bimi na réseaux sociaux ba ka soni. Doudou azo yako ko se justifier na miso abatu na ba collègue ne pe abatu maboke tout autour bazo kanisa ke image bazo pesa eza malamu bakomi ko sambisa Doudou na miso abatu et Doudou azo ba ke oui a China junior parce que na moment na zaki na piaka. Alors il s'est fait passer pour un pédoula pour China junior. Vous trouvez ça normal? Na bato soi-disant ba edikaka masse. Vous trouvez ça normal? Hein? Quelqu'un qui vient na miso abatu. Hein? Bino, est-ce que bozo mona na minute oh na TikTok, soi-disant ba star na bino, ba live na bango. Et dégoûter bino te, bato bon message ko considérer bango comme ba star. Bazo fan na TikTok, makambazo sala, ba maloba na bango, façon na bango ko s'exprimer. Mais qui peut rêver des gens comme ça? Boyebi ke bato ebele ba rêva ba star. Po toyebi ba vie na bango te, toyebi bo salité na bango te. Total aka otomo na bango, on imagine que ils sont riches, qu'ils n'ont pas de problèmes, que tout va bien chez eux. Yango bango na bato misusu ba rêva kako comme ba star. Mais tant bozo mona bango na ba TikTok, ba fandi bazo kota na ba live, ba fandi bango nyonso tout na likolo ata 10, ata 20. Moi, je suis déçu na bateau bo ba ke ba edika mas. Vi malonga te. Ba makam na bango malonga te. C'est du n'importe quoi, Jérémy. Et puis, on doit être en conseil la gag. Mais conseil la gag, c'est de l'argent. On doit ça la gag, ya lo comment ko ya bien. Yo ça la gag donc oza mutarando ya maboke. Oza muto rando à maboke. Mais on attend ça no rando te. Parce que toi, il y a des familles qui te regardent. Soi-disant. Et puis, bozo sa net bozo talanga. Moi, si on a fini na Aïda. Mais, dis donc, na ma finga, oh yo binisa na munoko. Na oh ngana lobi subino. Wapi ma finga. Yom toza muta ma finga. Taka ba buzz bosalaka. Bosala buzz neti bosona na tournage. Mais il y a grossièreté. Ba buzz ba mindele basala ke leki kitoko makasi. Ba mindele ba bengango so qui make off hein. Moi je suis pas anglophone. Au moment ba mindele ba bimisaka ba séquence na bango ndeti avant tournage, ba ambiance na bango basalaka. Mais bino tellement bokomi na niveau bozo luka visibilité makasi. Beaucoup mi kosa na ba buzz que bozo sona na tournage, bozo tout na ba bordure. Mais eza propreté. Moi je suis désolé pour na bino. Bo baby si ma boke. Bato ba sepela na bino o balobi ke to linga bango ka bongo, ça c'est votre affaire. Il y a rien d'intéressant aujourd'hui na katia scène moko oke notala Jérémy. Admettons Jérémy a outi ko jouer film moko na Karine, hein? Na Karine, na top. Jérémy Azalé qui a top. Bazo fan n'est pas à moi na top Karine. Na moneka ba coupure na ngona TikTok. Moi na top aza na mbongo. Elle travaille ici ka bien. Afandi ici, azo ko héberger maman na ye, na leka maman.
Mais regardez le comportement de Jérémie. Azo manqué na top respect. Azo manqué na kolonda ku respect. Et si bon monango wapi. Ata pa ba mongo. Ata pa ba swahili. Bon monango wapi. Na Congo soki mwana muki azana mbongo. Azana ndakwa bien. Azubino mikolo boko mofanda pa na e. Ba komisaka leki wana mukolo. Batu tout ba respectaka ndeko yo. Kolonda ku azoliesa bino oyo avakende musala apesi bino programme abimisi mbongo. Mais botala na scène wana comment Jérémie abangaka ni Karine Yamado abangaka ni top oyo aza yana e. Siko yozo bako sepela na Jérémie na théâtre wana elo nini yokozwa. Eloko nini yokozwa na kati wana. Mais c'est pas intéressant. Est-ce que yo kondimake na kati ndaku na yo leki ya mama na yo oyo liesaka abando manque au respect ozupe mupaya oye na mupaya na ndaku wana azo manque na yo respect na mupaya ngo na yaya na ye. Vous avez déjà vu ça où? Na quelle réalité? Attends Bobby que Maboke. Vous pensez que Maboke reflète ta réalité? Vous pensez que le film que nous regardons ça ne reflète pas la réalité? Même la comédie. Et si bon landa penza sérieusement ba film à Charlot, même ceux qui volume les athées. Et si bon landa sérieusement ba scène ya Charlot, mais ça parle beaucoup hein. Il n'y a pas de son, mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Hein? Qu'est-ce que les gens ils peuvent apprendre dans le théâtre na biso bongo? Qu'est-ce que les gens ils peuvent apprendre? Na babilo ko na biso bongo. C'est normal. Allez, azo ça n'a pas droit de réponse. Soi-disant, bato bobenga bastar. Donc star peut au calculer nga. Mais droit de réponse na weza mabe hein. Ozwa ko dédicacer pe maman moko mukolo. Oh maman na sepela kanayo. Obikisa maman na sona AVC. Mais avec quoi? Moi quand je te regarde Jérémie, je rigole pas. Je me pose toujours la question, mais tout autour nabino batubazo mona ba rôle ozo jouer té. Tout autour, les gens ne voient pas. Bazo ko améliorer en tendenge nini. Bazo linga ba bimisa le meilleur tendenge nini. Wana droit de réponse et bébé hein. Et baby bino hein. Donc bino batamaboke bokomi mutaseli bino eloko boye ko ça il est gag. Mutaseli, moi je suis désolé, vous pouvez m'insulter aujourd'hui demain. Je suis en France. Peu importe. Clochard ya mundela leki clochard ya mutu azo traîner na balabala Congo. Eh, po ba clochard ba mindele awawa, croix rouge ya kokabola bango biloko. Clochard ya mundela za na passeport rouge na poche na ye. Ye monde mtalinga ko ma clochard. Ana passeport rouge. Ba ko zo na makasi po akezwa traitement. Yo so mona na Congo ba olokota mutamini makasi. Ngana soi-disant malonga te mena na poto obino bo rêver. Na poto obo kobi ko dépendre tina fali po azula bino ba visa. Bino to mona na ba Dubaï na ba Turquie lengi. Bino to ba ko filmer Tour Eiffel. Non na mona ba star te ke ba se déplacer. Bango moko ba olaksa batu ke ba bimi libanda. Omoni ba star américain quand ils sortent. Eza batune ba filmaka bango ba batamaka star soka voyager à batamaka mais bino boza ba star oyo voyage eza luxe po na bino voyage eza tellement luxe po na bino que so bo mati avion bo filmer so bozo de so bo filmer boke moi restaurant bo filmer mais ba vrai star baza batoyo balinga kutu ba batesika ba kei ba Beyoncé ba Shakira Batouana tout ba Madonna ba vivaka mena kuzu baby que so basali moindre sortie mukile olingana donc ba vivaka na ba comment ko vivre en cachette mais bino so boye bokimi na Tour Eiffel bozuma 3-4 fans bokekanga ba photo bino mo so boye bokomi ko sala ba bino moko bo mite kaka parce que so bosali vidéo te na ngom talobela bino ke bo voyager RTNC et si RTNC et annonce bino ke bo voyager hein RTNC et si annonce bino et si bokenda mboka moko en étranger ndenge to kaka TF1 BFM et l'obeli arrivé y a ba grand star na territoire français bino depuis batama boke bokomo ya na France ou Belgique
chaîne ni ne se lobela bino yango c'est normal bo pesa biso ba droit de réponse pour essuyer yo. Oui, Jérémie essuyer yo. Tu n'apportes rien à théâtre congolais. Ngana désolé. Maintenant je vais prendre quelques batous. Droit de réponse na et quotité d'endi. Et c'est nga bizarre comme on a soi-disant une star qui vient à Zutanaye pour ma kamnange kotio. J'ai dit tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Bah te belé bah comprendre. Bah te belé bah que oui tu ne joues pas bien. Tu es très impoli. Bah quand talona bana bah bana te. Comédie na yo chez les enfants ça ne passe pas. Même chez les adultes. Mutuba koko fana na moi si na été que ba kako obandani bande konanga. C'est que les gens ils dénoncent ici les Congolais bah comédien na biso ba salango. Jérémie quand il est avec le petit là, bah fay na balabala, son mutazo leka il critique les personnes. Bah finga batu na balabala avec un petit garçon aussi qui joue avec eux. Au moins na ba gag mususu ba fandi, il faut que critiquer les gens. Morphologie abatu, ko seka batu ndenge balati, ko seka batu wape sika bomona, ça c'est les choses oyo na poto ba temelango parce que ezali ko boma batu. Si ko yota motala Jérémie azana mwana na exaucé. Bazo dénigrer batu. Na soi-disant na kati ya scène. Bazo finga batu, bazo critiquer. Tale kuna masoko minene déborda. Tale kuna mutubwe. Tale bwe. En longueur de journée, scène nyon surtout Jérémie azanga ko finga te. Si ko yom oza adulte, tu apprends quoi dedans? Ozo ko apprendre de nini? Ozo ko apprendre de nini? Wapi comédie na kati. O bozo bake, eza théâtre. Maman, mais théâtre bobenga ngo eza éducatif. Siko soki mwana na abandi ko jouer le rôle à Jérémie Nandako. Abandi ko finga opo aseka. Abandi ko manquer au respect na kati ya comédie. Zwango pe normal. Yo maman ozo sepe na Jérémie pour akate la batu mangala, pour aza impoli, pour finga ka batu. Siko zwa rôle wana, pesa ngo mwana na unde kono moko boye na cadre ya comédie, leki no moko manquer au respect. Mwana musala manquer au respect maman. Eh! Na musala ni nango okoko manquer chef no respect. Na musala ni nango oyo okoki mama. Totonga kanabiso ba patron, mais ako manquer respect ne to mona ka Aïda. Yo so mona mwana depuis quand déjà mwana musala kizengi, o alata kabilamba na désordre, okene ko engager. Hein? Bakuli to mona scène moko to seka. Ça c'est la comédie. Bakuli soki Bakari a joué na Gou. C'était l'anniversaire de Gou. Avant na Matsabatwe, bande kono zobino pe na ba téléphone, n'ayez pas peur. Allô, bonjour. Bonjour Maman Congo. Allô, bonjour. Maman, oui, tozo kalozela na tia bafle. Maman, dimne ka volume ici kanga naza. Et si gozo kanga kuna s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, bonjour la famille, Maman Congo de l'homme. Merci. Oui, batu bako vouloir yo mais oza na ba défaut na le quoi mutu nyonso. Mais la majorité ya ba intervention na Maman Congo touche à ngai. Théâtre et béba. Théâtre et béba Maman Congo mutu aza honnête pour vouloir lutter à condamner. Maman Congo to ko akota la théâtre na pototé. Théâtre et na kokolo ba esuka kuna na ba groupe salongo. Na ngina rappeler ba ndeko moi histoire moi mukie. Période moi na Kinshasa to koma biso nyoso kota la groupe ma famille. Oya ba Gou Michel. Oya bike kaka ba comédien na biso ba telema ba lobi ni ko la ma famille ba ko cha ba mo panzi likolo ba BBC cop na bango et tout nanana. Nde omona bakenda kosala banzonzinga oyo. Nde omoni ba suwenge ba wenge ba ninetira ba wenge ebota. Pourquoi? Parce que baza ko expérimenter te, baza ko évoluer te, baza ko créer te. Herman abimika na 2000, so bandi ba interview ya Herman, na so na 2020, pardon, excusez-moi. Abimika na 2020. Mais Herman bazo yamba na ba TV5, bazo yamba na ba France 24. Bango bazo ya awa pona ko s'afficher, ko lata ba tenir vulgaire, ko fingana barando, ko kotana na ba vie privée. Au toucher ba point sensible. Est-ce que Jérémie était obligé de répondre? À
akoka kosala gag mais à corriger yo indirectement mais sans pour autant viser directement na bateau bazo ko appuyer en tout cas Naza makambo bela mais pour la première fois dans les en ligne Naza un peu émotionné donc merci beaucoup. La prochaine fois peut-être on a pu intervenir bien. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Bonjour maman Congo. Bonjour ma soeur. Sorry, pardon. Attends, Ozoyo Kanga? Oui, c'est quoi Toyoki bien. Oui, sorry, Mama Congo. Naingaki na lobanayo quelque chose parce que et là que ce on a remarqué que Jérémy a quitté le femme na pardon na lobakalinga la vient de menazo. C'est pas grave, on comprend. Par exemple, Nathalie qui vidéo moko abana ko sala comédie, il y a ko quitté ça moi si il y a Poso Mwindo. Tu vois, azoloba neti du char qui moi si à Mwindo net kotulanaye quelque kotulanaye ça va mais il y a moi si à Pembe quelque chose donc je sais pas comment expliquer mais na remarqué que ba quitter ça surtout bateau ya Poso Mwindo à tout moment et tout le monde qui y a deux filles panamiqué bazo ko na complexe pour kotala biloko wana et pour créer quelque chose na mutu et loko et comme sakanga eza balande la kabangote ba congolais ba accepta kama kambuana bazo ba oh eza comédie mais ce qui sala qui mundele a lobby eloko wana envers mutu Mwindo tolinga ki to mona ki biso ba noir biso nyoso tout kosilika mais pona parce que eza ye aza Jérémy aza comédien eza ok mais eza normalité tu vois nazo mona na comédie ya ba congolais baza kana limite en fait na comédie na bango et parfois c'est pas contrôlé ce qu'ils font là c'est pas contrôlé alors que tout ce que les comédiens même européens américains font avant que ça paraisse na public c'est contrôlé mais il y a rien qui est contrôlé au Congo donc bana bakoki na bango tomber na ba bêtises boye mais il y a toujours au moins pas ba mindele il y a toujours un avant-première avant eloke bimato talango biso ba public il y a toujours ba avant-première oyo batu baka ko juger si c'est apte et que ba public ba talango ou pas mais chez les Congolais il y a pas tout ça. C'est ça le problème, mais au retard dans les commentaires, bazo le ba non, eza comédie mais comédie ndengeni bazo quitter ça moi si à Mwindo, tant azo le ba il faut sambela mingi po donc je sais pas comment répéter mais la continue la yo vidéo extrait au mona ndenge abana ki koloba mais en tout cas pour nanga na sepe la quitter parce que naza moi si à Mwindo bakoko quitter ça. Merci beaucoup ma soeur, merci beaucoup. Bando nanga na lobelo moko na kata pona ya mbande kona biso. Natala scène moko na seka ya Gou na Bakari. Gou fêtait son anniversaire atindi mwana musana e akende ko zula gâteau d'anniversaire en Algérie. Siko mwana musala bomona ka des fois bana misala musu bazaka maele quand il y a des mots aliments mususu ba maîtrisate il y a des mots aussi ba comprenate bakali azo kende na boulangerie pour ayana gâteau il y avait de la comédie dedans sans insulte sans manquement de respect ozo mona ke patrona mwana musala ba se comprendre te o eza ba kamoko pe et arrivaka biso même na misala ça nous arrive de ne pas se faire comprendre na ba patron. Moi j'ai rigolé sur ça c'est de la comédie, ça vous pouvez regarder avec les enfants ou avec des amis, vous rigolez. Voilà, les Ivoiriens sont très forts dans la comédie sans autant qu'il y ait des insultes. Quand vous regardez Abbas chez les Ivoiriens, c'est un comédien. Quand vous regardez l'autre là aussi, comme Dubé c'est vraiment un comédien. Et puis on en rigole. Mais moi je suis désolé, Aïda Jérémy, exaucé, décor Wana, on rigole pas, je suis désolé. Bonjour Papa Blacos. Bonjour Nadia. Oui, allô, bonjour papa, le téléphone. Allô, bonjour Maman Congo. Bonjour papa. Oui, on a Landry Elfrego. Bonjour Landry. Ok, oh Maman Congo, merci vraiment pour un conseil pour balobi que non ceux qui battent théâtre ba ko éduquer batute ata ba journaliste ba ko éduquer batu.
conseil ya bato ya théâtre ya lelo eza ner moko lokola babiso toa na Luanda toboyaka ke no banovelas oyo ya baportugais bana batalango po baza na conseil bazopesa lisusu te. Jérémie na bathéâtre ne nyonso to eza kaka ke no kofinga sikoyo otika bana batala théâtre po babandoyoka bamafinga nyonso to Ansi Luzolo ayeba ozwa responsabilité na ye. Po bato babanda osala bathéâtre bien batika bango bampaka lowi bamama kalunga lelo bazwi bato eza ke no bakotisi kaka mafinga na mafinga mingi ya koloba eza te. Merci beaucoup. Blacos, tu as la parole. Bonjour Nadia. Bonjour. Déjà, comme on a une si belle femme éblouissante, ça fait plaisir. Merci. Je crois que il est très particulier. Au moni bande konabiso neti ba Jérémie ba théâtre bazo sala, eza par rapport ya offre oyo population bazo senga. Moni ce qui famille eza détruite et population peut bazo la détruite parce que population wana il fait partie dans la famille. Et makambo oyo biso toya ko bimisa na public et vous tara d'abord na kati ya ba famille na biso yango toya ko lakisaka na public. Donc société azo senga eloko wana yango au monde ngo même atana ba live yo mesana ko sala ba live biso mesana ko sala ba live au monde muto rokota sans au sala eloko moko ya mabe abandi ko finga yo. Donc komi lokola eloko moko komi na nature na biso yango moni komiti ko zala proposer na batu oyo bazali bazali bato bazomema ba voix publique. Entre temps babilo lokola ba théâtre, moi je me souviens tant aux ala ba na mike ce qui théâtre bandi au monde na balabala et kauki parce que chaque personne abane ko bimanelo ko moko ba leçon moko na kata ba théâtre. Mais so tali ba théâtre lelo ya ba congolais ezali ko lakisa image ya communauté oyo congolais azali communauté ya mafinga communauté oyo étiquette communauté oyo ebi valeur na été communauté oyo azali impoli yango zomona batu pe bazotala ngo parce que batu balingi eloko ndengona na pesaka souvent exemple moko oyo utapa na nga moko soki na osala live et que zala yo osomonango mutangia manquer au respect na ko kitisa yo. C'est pas parce que Mama Kongo sala ba live il y a 10 cas, il y a 50 cas na ko kitisa été. C'est pour protéger la personne. Alors muto azo sala par exemple live et que bato ba mati bandi ko finga na mukolo live va vandi azotika bango c'est que mutu wana ye moko asala makamwana lingara makamwana. Alors soki bango ba Jérémie abandi leloté, je crois carrière ça va faire peut-être 10 ans déjà de carrière. Ce cas ko continuer ko finga et que lelo yo remarqué on sait que communauté na biso to accepta ka makamwana on approuve que batu baya kana ba voix publique ba finga ka batu parce que biso moko communauté wana toza communauté ya mafinga parce que ça nous dérange pas ce qui bane ko déranger biso to nga to tele melato le belango aussi longtemps batu bazo le belango te parce que communauté on eza communauté moko ya impolitesse eza communauté moko baza étiqueté. C'est là où il y a les problèmes, c'est là où aussi il faut frapper fort. Bien sûr, au Kolobela Jérémie, mais il faut aller aussi chercher cette communauté de commencer à refuser des choses, c'est de commencer à boycotter des choses. Nasi na lobango chaque fois, communauté na biso, toza na maturité te ya ko boycotter quelque chose. Na loba boy, ceux qui nga lelo na tombé amoureuse na yo et que na relation biso mi balez aussi mbali susute. Na bolingo na zana yo, je peux me séparer avec toi pour te protéger na bolingo wana pour na faire souffrir yote. Mais na lingako toujours. Alors tant to boycotaka babilo comme susu, ko boycotter zaka te ki mutema mabe, ko boycotter za pour ne pas sa leçon na mutu. Quelles étaient les failles et comment je vais faire pour nous nabongisa travail na ngai. Mais congolais sur le bika boycotter barosa lelo ba live bakotia na minati baza bandoki ba inaye. Mais non, le boycott c'est pour aussi simuler la pensée de l'autre pour son travail pour qu'il s'améliore. Merci Nakitina Lova au fort. Merci beaucoup papa. Merci. Allô Mama Kongo, bonjour. Bonjour Mama Kongo. En tout cas, attends, quand même micro, tu as un téléphone après fond la micro s'il te plaît. Parce que nga na koloba ezokende pena ba 12-13 ans atala suba bandani ba théâtre té.
théâtre ya biso te. Pourquoi? Kala toza écoute na ba VHS belé na banda ku gote théâtre po bomona na ba modèle maputa na Kinshasa na ba culture na biso na ba nyonso eza éducatif. Mais c'est vrai comment ba théâtre mikolo nyonso eza na bon ba nyonso baganga kaka abato so ba finga kaka il faut bo la tsanengo zo manquer respect au le kamususu lisusu au lobby malam éducation nini bazo pesa to bana awa badi na bango ba théâtre wana pour moi on a quand ba finga et c'est vrai na lingite bana nga surtout abasi ba ndako manquer respect na ndako parce que ba mona ke na bisika mama na bango uta ba to ba se exprime ma façon wana. Pourquoi et par la biso na ba théâtre tous on a plus de 450 dialectes et traditions na Congo wana pour ce qui a été répertorié. Pourquoi ba cause wa katate na ba province ressortir de bonnes choses. Par exemple na culture je sais pas moi bangombe babala kabwe basala kabwe baviva kabwe et bobimise loko moko pe wana et puis Congolais musupa ye bapeke na kati ya Congo batu babengi bangombe pe bazalaka na ba maka mususu ba vivande ni mais toza biso so ba Congolais mais ba wana nyonso ezate ezaka ba memela so ba moda côté mususu ba memela biso bisika mususu oh outo lo bango quelque chose de très bien tozo tala ba gonga personnellement na zone ndape ma famille pour trois choses. Et puis beaucoup c'est qui n'a n'engia so. Mais ce que ça pour nous la maman finga en tout cas ce n'est pas intéressant. Maman la connexion qui m'a dit dans ma famille pour trois choses. Encore rappeler biso ba trois choses en pour connexion qui m'a dit. Et là kaliboso bazol talisa quotidien na bango de bon ba vivre kayami balé. Bama puta na bango zota la façon ba bazola ta ba valoriser bama puta na bango koleka biso ba toteka ba top na ba kola ba façon belé yami sato soko lande malambo omona ke bazo bimisa ba kiti ba ko so na bobo et kala rabo ba ko ebisa o ya musoko o ya uta ya musoko ero omona deni to ebike na bobo pour rizala raté parce que Thérèse a inventé yango na ba buzo ba na et tout et to on vérifier exact mais pas la biso bilo kan exact. Donc, éducation, on n'apprend rien. Dans mon coup, c'est moi, à 22 ans, à l'anda théâtre, même que ça fait plus de 12 ans, t'as l'ango soutien. T'as la théâtre, t'as la VHS, t'as la banda, t'as la vidéo, t'as cassette, mais ça vaut pas la peine. En tout cas, merci na sujet au soulevé parce que c'est vrai. Soit peut comme la bango sur ta n'engage la liboso comme qui, améliorer, changer. Parce que la Sony, boza ko bibenga ba artiste mais bozo teka ma pour rien mutape $60 au leko fingi mutafe $100 aux na personnalité te tu peux aussi refuser oloba kango na live na omoko boye mama Congo ba proposer ka so mbongo po finga mutu moko mwasi moko tu as dit non c'est pas pour autant qu'on est millionnaire personnalité no sala iko tali ke oh yana ngana ko sala ngoti pourquoi baba ko boya te ba ko mi rabaisser alors tikina côté ni artiste nyonso pour faire du n'importe quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bandeko bobenganga na WhatsApp s'il vous plaît. BKS a tiré bino numéro franchement ndenge ya normalité nazo sa elango live. Non ça la téléphone on a live, appelez-moi sur WhatsApp. Bonjour, rebonjour maman Ado et merci pour la patience. Bonjour maman Kombi. Merci beaucoup Neri Omatisinaï na live na yo. En tout cas, la CPI na analyse au salaki ya ba Jérémy na Aïda. En tout cas, CPI c'est na makasi. Wana tobenga mweza la sous théâtre te. Et comment ndeko la kisaba tuko finga neni okatela mutu lingala, neni okomange mutu, neni okoloba la mutu mabe. Donc comment osala na soni kotala théâtre na bango. To banota ba théâtre ba sans souci. Il y a des lomés, il y a des groupes évangélistes, il y a des dévots, ils ont la bouette, pour finir ils ont la bouette. Bah nous on a que nous tous parents na yo, on tourne rôle ne moi comme à mon boti. Nous sommes moi na aso finir parents, aso manquer parents ne respect. Même si on est des comme c'est à malam, mais on sommes là, nous tous finir parents. Lobby na tala ki vidéo mo boya na TikTok.
Gesho basalaki na Pierrot. Ah si, ça c'est là. Basalaki na Pierrot. Il paraît-il Milo abota Gesho na Pierrot tata na tata. Si ko Gesho bazobunda na Pierrot, maman ayeta ke maman intervenir pour na apekisa baonenga maman za zwi pari ya kwa mukolo. Pour nini yo ozofinga leki na bafinga leki te, bafinga yaya te. Respecter yano fomona bamomi balaya na leki basangeli mama lisusu bakomi kofinga mama peut-être c'est moko impossible. Na ko o théâtre ndenge nini mama yako pekisa azu mukola pese ndeta za mukola pese mwa responsabilité na kimukolo mais siko ba mbale yana leki bakomi siko finga mama nini bon na yeba kitekeza ki babote bon papa na papa na commenter na bithéâtre o na sol boye ki comment mama na ko pekisa bino bosala de makambo zo bunda bakomi siko finga mama na bino boye nini commenter wala mama ko ndenge ba fingelinga yango na bande kuna biso ba congolais ba keluka ngati partout tellement na zapi na pa mais ba finga moko impossible quand na commenter ki bongo et c'est na passe na solo na ngole ko commentaire ngo après na ta live ya Jérémie ninga zo répondre na ninga yo pese ke ba ninga lo ba ka nini no wana parce que ta raison zati vraiment na soni hein ben pour respecter ba touké voyez ba valeur ya ba touté ba ninga ba bonsa musana ko biso totala ba na bana ba téléphone ba biloko na bango faut pas zo ba quelque chose na ba théâtre ba sala mais bon théâtre ba ko finga na biloko Maman nga na bato ba ko finga commentaire na yo. Et si au mona wapi depuis obotama na Congo na ba tribu nyonso ata tu ba mongo ngo ba sambwa na impolitesse. Et si au mona sika nini bana mibale ba obunda mama kaboli sous prétexte que botama tata et alors bobali buma mama mute kontarati. Moi bisika au mona bana bazo bunda mama eko kabola bango ba bando finga mama na bango. Impossible. Moi na quartier kutu mama muninga ozo sala bêtise mama muninga zo bendo lito itina ndaku pa na bino mama na bino kuta bakisi lisusu egogo allez bino moko siko à travers ba théâtre bongo ils veulent dire quoi ils vont poser bango na question bazolinga babimisa nini ke chef de l'état au ministre ya éducation ebeba na Congo. Ben, bon poser ma question par là, parce que ça va parler nini. Éduquer vos enfants, éducation bébé na RDC ou comment? Il faut poser la question. Bah répondre biso pour te comprendre les sous la comédie. Et ça c'est pas de la comédie. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup et courage à toi. Courage. Ndeko finga mi na vérité moko mona que lobby et ça lo pas cité. Toi mbande ko na téléphone. Bonjour ndeko moi si. Allô, bonjour. Bonjour, maman. Tolando. Oui, maman, oui, merci à la émission. Je vais faire la vie sur le maire. On va peut-être comment on fait ça se passe, maman. Quand il est là, avec la question déjà bas. Donc, on a déjà fait à mon défaut naïe à cause de la caca jour où on va retrouver un rôle et comment on va reçoire. Donc, on va finir à un défaut physique. Geshoana a finga basi soki bolandi bope sans raison. Une fois que tu finga comment on pas belle vie. Il faut m'a dit faut finga basi. On ngoli gesho nini kabo. Ayaka sala ki na moi bien. Une des ouf boena bo. Les là comment madame qui connaît tout. Les qui a simbe na nzoto na théâtre ya je bisale ki ne. Ngana zara fi a soif ke ba posa nzoto côté ngilanga na bosani ko zande kolanga. Biloko ya bongo eske penza na théâtre ekoki kolobama ekoki kosalama biloko ya bongo na vie réelle oyo kutu exaucer nani Jérémie bango kutu koloba te nakokaka ta omona bango te na mosusu nani décor bango kutu nakokaka te Aïda Kizengi azalaka na piercing na manzaka milai Kizengi mais aza na ba faux ongles. Donc, bato moko na jeu biso compliqué, bato moko compliqué. Ba finga na ba défaut physique, to mona go am tatkala finga kunki ya go za la raté. Mais tala modèle ba finga ba va ko finga ki peka peka. Oyo kana mawa, okoyo kana mawa. Donc, dans ba pambolo na idée aujourd'hui, initiative ya ko dénoncer bato yo. Pour les population na biso maye les biso souté. Ba illettré ba leki mingi na communauté.
ata bozoloba likambo eza na sens